Mbote na balandinyo, c'est la grande découverte. J'espère que vous allez bien. Partout bisiki ezwami bino. Bandeko lelo toyeli bino sujet moko ya affaire Karine Mokonzi, Jaël Show. Emani kipe akoti makambo. Oliko nango kisi nzoka pa alobi otika te, alobi akolandela Karine tina suka. Bandeko na ngai. Likambo eza ya Jaël Show na Karine. Jaël Show bino nyonso boyebi baza aza camarade ya Karine Mokonzi. Bavanda esika moko basalaki camaraderie balia bamela etu. Toyebi bazalaka na équipe na bango moko kombo nango ezalaka équipe nationale bazalaka ebele wana nde boyebi bamosusu bavoyage bamosusu babala. Et il y avait un moment baya kopanzana mutu na mutu asalaki chemin na ye. Lelo Karine et Jaël Show a kokoma chanteuse. Jaël Show ninga komi chanteuse a kozwa producteur na ye Gauthier Mascotte. Alors na producteur oyo azwaki producteur na ye pe alingaka Fally mingi. Et puis Jaël Show atali nde na zabwe pona zo makambo funa bandana kolobela pe Fally na defenda Fally. Toyebi pe mien ki Fally ndenga azana ba ennemi ebele et azape na bato ebele o balingaka ye. Alors Jaël Show amoni ke tembi se landa place ni ma echolaka abina landa na ngai Fally. Et Karine na côté na ye asepeli te. Asepelaki te abinga pe na otika te malgré ki mwasi ya libala malgré ki mama na Henrietta nga pe funa banda kolobela sikoyo faire egola. Et comme sikoyo guerre entre ye Karine Mokonzi na Jaël Show. Guerre wane uti wapi parce que amoni muninga o défendre Fally ye pe abanda koluka banda kala akoma olobela Fally akoma proche ya Fally mais simba raté. Mais ye pa obi tenga na kotika bon tenga pe siko funa ya ko combattre Jaël Show. Pourquoi? Parce que azolobela Fally popa. Nde toyoko mona makambo ezoleka wana Jaël Show azosala bémission na ye et Karine Mokonzi bamoko ye aiko attaquer Jaël Show na première réponse. Eleki Karine Mokonzi toyoko yoka susu aiko ya lisusu aiko loba susu na Jaël. Oh Jaël azoloba na Karine te Jaël azolobela nde ba musicien nyonso oyo bazo combattre Fally for nothing parce que Fally popa lelo to bosana te kaza numéro 1 ya ba musicien nyonso ya Congo. Mais tellement Congolais linga bongo taza toujours jaloux. Congolais azala toujours mutema mabe. Toyo komona Karine aye aya ko combattre pe Jaël Show. Woka voice moko Karine Mokonzi atindelaki Jaël Show nazotiela bino voice wana boyoka nde maloba oyo Karine Mokonzi alobaki na Jaël. Voilà la famille Bouchiko Yoka Karine Mokonzi message oyo apesi Jaël Show. Karine Mokonzi apesi Jaël mwasi ya faire egola balaka vierge atikala kobima na mobali mosusu te. Veut dire que Fally akuta nana ketchup de vierge abima toujours abima na mibali bede. Là selon Karine Mokonzi. Et abaki seli Jaël Show lobi boy. Abi Jaël yo ozo s'attaquer na mama Marie. Mais kolinga te ye a s'attaquer
na maameje wana aza mama ya Nana Ketchup. Abiko linga tena satake na mama ya Fally oyo akufa. Deja koyoka ba parole wana bandeko nanga eza malamu te. Karine Mokonzi ndeko nanga yo za mama. Outi kobala. Oleki na ba vie ya ebele ya mabe. Siko pourquoi pas maman on se concentrer na libala na yo? Pourquoi pas on se concentrer na mwana oyo boti olingi mingi? Il y avait un moment où Karine Mokonzi ba finga yo kisita obota kate. Mama obosa nyango kaka sikoyo Karine Mokonzi. Kala mingi te ba finga ki yo obota kate, batu balobi ofalaki baloba. Oleli makambo mabala ekenda ki ezonga ki mama. Siko ka na tamu kenzamba pesi yo bana. Obosani na yo ya. Entourage na yo Karine Mokonzi, est-ce que bakoyi koya ko conseiller yo te? Ba conseiller ka o te? Na réseaux sociaux ko sala makambo ese belo ko sala Karine Mokonzi. Oko bando sala lokolo za déjà star. Oko bando sala même ba télé-réalité. Ola kisaka bato ata kolamba. Ola kisaka bato koma même kozwa soin ya bana na ona ndaku. Ola kisaka bato makambo susu. Oh, c'est important. Pourquoi toujours ba futilité Karine Mokonzi? Siko boyo kabande konanga mani kipe alobia kotika Karine Mokonzi te. Biso na bino to yebi problème ni mani kina Karine Mokonzi ba wela ka banda kala. Ngana bino to yebi. Ezalaka likambo ya Prince Babia. Oye panza bango. Oyo salaki ba fingana. Oyo salaki ba kende boy ezonga boy. Mais ti lelo barrage ezakasi na mitema na bango ezo salaki ba swana o ezo salaki ba loba boy ekende zonga. Maniki atika kite. Maniki ayeko bimisa maloba somo na munoko na ibande konanga. O espesi na somo pe passe. Et puis ba maloba msuto lobaka ezalaka yo lobino kati ko loba mais tango ya osalama okomo regretter batu bakomo loba ezayo yango bande ko na foto sala très attention na makambo oto bimisa na munoko na biso na ochela bino voice ya manike o manike asiliki manike alobi babiloko msusu o ya mona kifo aloba na Karine. Pourquoi bazoela nini bazoela kaka ba musicien o koto azo défendre musicien na ya lingaka o koto azo défendre musicien na ya lingaka o ezo mema bango bakoma obimisa ba parole oyo nazo tshela bino audio ya maniki boyoka maniki makambo nini ayebisi Karine. Maniki a avertir Karine na nini. Boya koyoka ngo nazo tshela bino audio oyo. Je salue maman Denise Nyakio, tu sais qui dit. Boyoka, je suis youtubeur, je suis warrior, je reste warrior, le général des warriors. Oyebi maman Nikiti. Au final, papa n'a pas eu pauvre fille que sa mère a abandonnée, prostituée. Karine, battez la moana. Sokolingo yebanga bien. Tuna, ivoirien. Obi ivoirien na oloba. Ivoirien a finga Fally. Makoso. On a chanté. Comment est-ce qu'il me Katana. On a des bordeaux de Kofa. Ivoirien. On est parti dans des bordeaux de la statue. Elle a commencé cette femme mystérieuse. Il a vu ce qu'il allait voir. Karine, Bakunda 3 jours n'est dingwe. Oh.
makolo ya nzoto epesa buzoba okende obala mobali ya linga yo te obali na mbongo na yo na opermettre te kofinga bamama balinga bakufa mama na yo aza envie kofinga mama moto akufa te. Tu ne connais pas la douleur de perdre les parents. Tu ne connais pas cette douleur. Keba na yo wana kaocha totoka na Henrietta na opele la Henrietta faiblesse tari omoni mwana a faiblesse na yo eza mwana lokola bino oluka makamba po biso tokoma bandoki to ndimango. Bandeko na ngai bolandi maniki ndenge alobi voice oyo esali mwa ndenge esali vraiment pasi. Karine mama batela mwana maniki azo insiste batela mwana maniki azo insiste faiblesse na yo eza Henrietta. Mama pourquoi maniki azoloba bongo que faiblesse na yo eza Henrietta azoloba ngo pourquoi kende kaka ko utiliser mon wana batela mwana. Bandeko o boza proche ya Karine bosola na Karine aluka kosala makambo mosusu na internet atika na bavi ya barando azokola akomi mama makambo ezoleka na internet ya koteya mwana na ye Henrietta nini. Nzambe alongoli osoni oboti mwana oyo ya mwasi ya kitoko. Pourquoi ka okotaka na bafitilité na barando? Imagine toi mutu akufa na ye ongi akolamusa ye tiko yoka makamani azoloba na yo. Boyoka makamani azoloba eza bien te même mobali ya bali yo osepela te koyoka ba propos ya boye ezosala mabe makasi. Eza nini ezotinda bino na babiloko oyo ki fanatisme kaka toni toyoka maniki na suite alobi nini lisusu mpona Karine mokonzi. Avec les leaders de Montfleury, attiquer leur malchance, moi c'est à solo. Qu'est-ce que tu as? Yo, Karine, mukolo okomeka, koloba lisusu kombo ya mama na fali, to kombo ya mama na nana. Karine, on comprendre que non, non, pète ta place et sois. On va te triquer moi nanga. On m'a pas le moi nanga comme maman Ilia. On est pas en haut. On kende beta seke na triko mwana nanga. Muto aloba ya ngo azana mabele lelo. Na isa Madelena. Omoni Karina osala malheureuse kine mobimba. Aoyeba. Elenge oliba ya olingate. Yo punition ya mwana na pesa. Keba. Mama sabina la so keba. Oh mama. Marie misa mutaka mort na obele na bato bakufa ya faiblesse ya mwana na obeta na mwana na obeta mwana so continue à falloir obeta mwana comme ça et apprendre yo ne t'attaque jamais aux gens qui sont morts na mvulu se mboka oyo ozane nkongo baby juillet pourquoi na lata elote baby juillet pourquoi na tchaka balox parce que baboma qui pas vita baboma ngai na mwa oyo Karine obeta mwana keba ofinga papa na nga oyebi ete obenganga mwana magisi eyebi papa na nga yo kande mata kotenga nde kande mata nga Karine na obima na kati ya ndako na okutaka na kati ya perso mwana yo tuna de Bordeaux likofu tuna de Bordeaux na beteli benga de Bordeaux tuna de Bordeaux na loba na obima na kati ya salle de bain na ye so atie fond sala vesa finga sufali ameka asusu te atianga na stati abi cette femme mystérieuse po ayebi oyo amona ozo s'attaquer na boye état d'esprit na bango tindi oyo ke Jésus mukola kufa ka bima partout abimela Marie Magdala. Bandeko
bauti koyoka Maniki ba propos o abimisi esali somo. Maniki alobi akobete siki swaka. Akwatake Karine te akwatake kaka mwana bébé Henrietta. Pourquoi Maniki alingi kaka attaquer mwana? Tout ça l'analyse ensemble. Pourquoi Maniki azaka na posa attaquer siki swaka attaquer ka mwana? Karine bomba mwana na yo. Batela libala na yo. Yo yebi combien de fois olelela nzambe apesa mwana. Karine Mokonzi oyebi combien de fois olelela nzambe apesa mwana. Oyebi combien de fois olelela nzambe apesa yo libala. Ba sentiment mususu elata yo tendeko mwasi. Batela bana na yo. Pourquoi boko karate lo mongo epele ki olekisi? Obosani yo moko zaka makasi ya kofinga fali. Bane bele ofinga finga fali. Siko muninga sali yango esuyo siko na nini? Omoni ke yo petango bando sala babiloko mususu ozofinga ba musicien ezalaki pe na bato oyo bandaki koswa bango, tu vois non? Omoni sikoyo. Po ni koyaka na ba base moko ezanga tina na internet. Olingi sacrifier bana na yo kana makambo buzoba. Pourquoi Karine Mokonzi? Olingo sacrifier libala na yo. Kaka pona ba base. Entourage na yo, ba mama autorité, ba mama o basungaka yo. Ba pesa ko conseil te ou bien ba pesa ko conseil yondo yo karate. Mokile yo kela yo mawa awa bazo finge vraiment zanga mwana. Aza kisita mokile yo kela o mawa. Même ya ba déception no nyonso ya na TV bandeko bayoka mawa. Pourquoi zo fongola ba porte kaka yo moko Karine Mokonzi? Ba dire Maniki bilo mususu koloba pe boye eza pe malamu te. Foko tala ke loko nina ko ekoloba. Me biso toyelelo mingi pona otalisa Karine. Luka osela nzambe na bomoi na yo. Luka osala makambo mususu. Longwa na ba futilité oyo. Eko memela o eloko te. Et puis ba musicien o boyaka bolobi osutuka pe boye ba pesa bino eloko malonga te. Batela libala na o Karine Mokonzi, batela bana na yo. Vie eza mulai sala makambo susu oyo kezala bien pona libota na yo. Mais kosala makambo ozosala te. Siko nyonso osalaka mobali no aza d'accord olekaka ofingaka obimisaka maloba ya bato bakufi ngana koloba mutu akufa na ye yoke koloba makambo na ye po osala nango nini? Po bato basala nango nini? Karine ofingisa mama na bino likolo na yo. Yo mutu osalaki bafinga mama o abota yo. Mama bato innocente. Ayebi ne makambo te. Me osala nyonso Karine ofingisa mama abino. Siko mwandambu o ofingisa ye ekoka te falaki ka ofingise susu ndeko na nga ya mwasi. Karine. Tala ba propos Maniki abimisi. Ezongiso ata mwa sima o changer okomi mama okomi madame changer Karine Mokonzi ekosunga o pona libota na ona vi na yo
Jael soki azolanda nzela wana ayebi eloko azoluka. Mai elanda mbisi elandaka esika mai ezochola. Soki pa fali mai ebanda ochola te, Jael aoke kuna te. Epi makambo Jael aosala yo osala ngo. Eza kwa Medine Karine. Po yo po osala ngo. Tiko akwa boyo kela mninga mutema likunya. Ezala te bandeko na ngai. En tout cas, pona bandeko o bozwa atan ya kosola na Karine, bosunga ye. Bopese conseil. Mibali bazala ndenge akozala azotala o azo-observe yo na makambo ozosala. Atali suka na omona sundoli ope na bana. Po anini badeli oyo ozosala. Se concentre na libala na yo. Bosunga Karine bandeko o bosolaka na ye. Bokomise bosolola na ye bopese toli. Atala libala na ye, atala asokipe na libala na ye, asokipe na bana na ye. Atika ba futilité ya makambo ezanga tina. Ba musicien na biso yebani ke Fally aza number 1. Aza numéro 1 ya mboka na biso Congo. Ata tokiti tomati akotikalaka numéro 1. Iloko echangeaka wana ezate. Et chacun son tour. Tant on peut tout en faire que ya, bah tu peux voir le bac faire le numéro 1. Tant on peut accélérer que ya, bah tu peux voir le bac accélérer numéro 1. Mais pour le moment, ton dima, toi acceptant que oui, fallait avoir numéro 1. Un ou un est au changeant, toi accepter avoir vraiment numéro 1. Tout le monde la quête entre nous. Kondimango et ça la biso eloko te so tonzimi ke Fally aza numéro 1. Et to bosa na te ke Nana Ketchup nenga zawana ata za mwasi o soi-disant Fally akuta e diverger. Akotikala aka mwasi Fally banda lelo ti lobi. Mutu akochange ka couple na bango azate. Loba bango mongo balinga. Ata tolobi Nana Ketchup azalaka ndumba na boulevard. Ata tolobi boyo tobosa na teke Nana Ketchup akotikala kaka mama ba macrosis akotikala kaka mwasi ya Fally. Faire rigola pe mwasi na ya kotikala aka ya ye. Tobosa nango te. Quand même, faut tous un peu fier. Tout le monde a peu qui m'était à ma bé. Tous un peu fier na o Fally à ça la biso. Pourquoi quand m'était mama bé à quoi ko boya ka ya o salara boy ko zong sarabo. Eza bien te bande ko na ngai. Ba maman autorité so bolande mission na biso oyo. En tout cas, bo sola na mwana bino Karine. Ameka un peu ko changer façon na ya ko vivre. Surtout dans le monde internet. Et que ça là est bien ma casse. Aza déjà star. Tu auras changé bon et ça est bien ma casse bande konangai. En tout cas pour na lelo ya moka to dai na posa to ya kosola na bino concernant makambo oyo tellement ça biso pas si to bité to tika te photo ya to so na bandeko. Toya to so na bandeko surtout pour na Karine abatela libala na ye bandeko na ngai. Et pour na lelo to suki awa ngana bino to kutani mbala sima. Bisous, bye.